Moniseli ememinga ilela ona Swati emana na fati miningile Yesu Masia Azala kimeka ya lisangolo ya Biblia Banda kokela mapisa makina kuminyama Afungola kimongo moti azala kinasila Ya mukano na zambe Kigoma ya batata bakubisi biso te oyo ameiso naboka batata ete tokoka kozwa lisusu na pamboli ya koyeba kotelema nde baba aliment leyo namoni bato ebele baopalangana na makanisi na mayele parce que soki ozangi tata ya likolo ozangi tata ya se onosalaka makanisi na yo conscience ekuta mayele ebele loloka bato nyonso balingi bamona minene esi ozangi tozala bana naza mwana eza visible te parce que nanga star te naorepaluka elongo eza visible te parce que nasali 25 ans naya na kongo moto alobaki nanga oya na kongo te ezali motu te ezali mba mais nakokota kongo te sans nazwa temps ya koyeba kobondela na mikolo yango wana ntango ozoya kobondela basala yango ntangwa te betela yango ntangwa te balekaka na televizio te baloba yango mpe na bato te libondeli nyonso bakofilme eza so libondeli te nyonso aza kobondela na kuku tumo aza kofilme ete oyo nayaki nabondela e nazala na mokubwa mokolo patriarche na maboko na ye nazwata liloba nakoloba yango mokili mobimba te soki ozwi grâce ya okutana nga ezaka parce que okutami yango donc soki te okoki koyeba te parce que na age na elongo bible même ce que l'essence qui est en arrière nous allons dans le but donc kokende avant ezali kaka kokende epai ya nzambe zana opambola nzambe komonaki patriarche na age oyo azali na makasi ya sima loboko amimisi aza moto moto akufa te ye aza na bomoi bomoi ya seko donc biso tolobaka kaka bomoi na ye ekobaka ti na moboko ya nzambe baloba suka te nayeokake liloba ya nzambe ekotikala soki biso tokoleka liloba nzambe ekozalaka kongo alongola banzambe ya chine nzambe ya japon nzambe ya inde nzambe ya otanga bakomi mosusu te me te bakaka nzambe aza moko yesu kristo nde totelema mpo na ye carlito epai bacarlito awa esika couple bulo bazalaka zala nano oyoka mongo wa carlito kwaka mwana eloka moke ezala bien emoniseli ememinga elela ona swati emana na fati miningile Yesu Masia azalaki meka ya lisangolo ya Biblia banda kokela mapisa makina kuminyama afungolaki mongo moti azalaki na sila ya mokano na nzambe. En réalité, le gospel, ce n'est pas ce que les gens pensent. Le gospel, pour nous, c'est la vie en Christ. Les gens quittent le monde, ils rejettent Satan et ils viennent à Jésus. Et ils ont la vie. Et cette vie, pour nous qui sommes, s'il vous plaît, nous sommes des évangélistes missionnaires. Nous devons dépeupler l'enfer et remplir le ciel. C'est ça notre mission. Nous ne sommes pas des stars, mais nous sommes des serviteurs. C'est celui qui nous suivra. Je reconnaisse que le temps est arrivé à la fin. Le temps de la fin, aucune sagesse. Parce que nous sommes au Maman Boulo, maman Bamouké, on a papa Carlito. Nana Momote, Nanake, Nanake, Nanalola, Nanake, Nanake, Nanalola, Nanake, Nanake,
Parce qu'en réalité, de tout ce que nous sommes en train de faire sous le soleil, la destination c'est le ciel. C'est là où nous irons à Jérusalem. À suivre. Merci.